Kinshasa, Congo, Brazzaville, ba diaspora partout, na confiance et fidélité au Bopé Sakambonda, Écolo, magazine d'actualité, édition Sika, Yamokolelo, Yango et Bandi, mais avant tout, Banda, édition Nabiso, comme d'habitude, Banda, Bopé Sabino, ma grande ligne, que composé, journal Nabiso, Yamokolo, Yalelo, comme sommaire, et Sikeli Boyebake, na Sénat, Baouti, Projet, état de siège, pour la province locale, Nord, qui peut étouré pour besoin éléments, ba conseil communal, basa déterminé, ya kosa la sitting, Galibosu, primature, pour la réclamer, les foot, il a besoin d'éléments, pour réception, il y a 12 ans, il y a anniversaire, il y a mariage, il y a couple Moloni, Patrick Pena, maman, Gisèle Kamwanya. Montez-le sous Banderolanga, édition la mission à Sikana, élément au Boybake. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a compris sa discours, il a mis balai pour le deuxième mandat, au dans le cadre de l'État de la Nation, Mokolo, mercredi, Liboso, il y a deux chambres et un parlement au Bako Sangana, en congrès, bon, maintenant qui est occasion pour les Congolais, Bayo Kanini, Mokozamboka, en Colombie, en rapport à Nyoso, Oya Malam, Moutou, Mabesa, Koleka, en la carte République démocratique du Congo, Bokozaba, détail, dans l'édition de la mission, Ezali Koya. Direction chambre haute ya parlement donc na Sénat bon dimenga que bandimi projet à loi oyo eza ko autoriser prorogation à état de siège dans des provinces locales ya Nord Kivu pena Ituri depuis Masolo oyo e banda bon dimenga prorogation et ça la mara toujours après 15 jours éléments oyo signé Wilfried Samba. Mona Congo bon dimenga que chambre haute ya parlement a outil ko autoriser pour la 87e fois prorogation, il y a état de siège, la partie Est, il y a République démocratique du Congo pour la période Moko ya Sika, il y a 15 jours. Nyonso Elekanaki, la plénière Oyo et Kumbamaki, na honorable Jean-Michel Sama Lukonde, président du Sénat. Séance plénière Oyo, et Zalaki Kaka, na point Moko na ordre du jour, donc, examen adoption, il y a projet de loi portant autorisation, la prorogation à état de siège dans Mwandambu, il y a territoire, il y a République démocratique du Congo. Économie à projet à loi Oyo et Zalaki présenté. Et pas il y a sénateur, na ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Mwanamboka Costa Moutamba. Bon di melangai que 10 projets à loi et Zalaki adopté dans le Sénat. Après qu'on dit Mamanango, dans la chambre basse, il y a parlement paix, bah continue le chef de l'État pour la promulgation. 9 membres qui composent le Sénat. 5 membres ont pris part au vote, 72 membres ont voté oui, aucun n'a voté non, 3 membres ont voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Je voudrais aussi vous annoncer qu'un congrès se tiendra ce mercredi 11 décembre 2024, alors qu'il vous sera communiqué. Il s'agit de l'audition du discours de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sur l'état de la nation. Na cadre de rappel et Sengeli Boyebake, Masolo état de siège Oyo eza instauré dans le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo eza na cadre ya ko renforcer sécurité pe koluka kotia stabilité na partie est ya mboka. Donc eza kosenga kaka kozwa ba autorisation ya ba élu du peuple malgré ba misusu baza koboya yango po baza kopesa ba raison que importance nango eza te jusque là comme on en attendant rapport ya mission gouvernement suminois la province ya Ituri pe ya Nord Kivu ba sénateur baza ko exiger rapport moko ya commission de défense pe ya sécurité et surtout que réunion de sécurité oyo ezalaki présidé na chef de l'état na Kalemi la province ya Tanganyika yango pe biso to betisika kambonda. Toujours dans l'Assemblée nationale, M. Moko Ekwaji contre le ministre du budget pour la Masolo étalé signature. Il y a une note circulaire donc après promulgation état de siège et par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Initiateur, il y a M. Ezabongo honorable Faustin Kazeteri Kokenda O Azali Eli Yafunato élément au signé Benjamin Kilunga. Ndeko ya Congo boyebake na Assemblée nationale bazalaki kobeta masolo ya prorogation état de siège la partie est ya mboka.
motion mokope ekotaki ememaki mobange na débat ezalaki sur ministre ya budget po ayebaka kosigner note circulaire mikolomike après promulgation ya loi oyo et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Boyebake plaidoyer moko esengeli ebeta makapo n'a qu'à respecter la loi et la finance publique. Tout est partie du constat que nous avons fait. Vous savez que la loi de finances annuelle, c'est une loi pour l'exécution de laquelle le ministre du Budget est obligé de prendre la circulaire contenant les instructions relatives à l'exécution du budget. Et le chef de l'État fait de son mieux pour promulguer la loi des finances annuelles au plus tard le 31 décembre, c'est par respect au principe de l'annualité budgétaire. D'après ce principe-là, l'exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Donc quand le chef de l'État promulgue la loi des finances au plus tard le 31 décembre, c'est pour que cette loi des finances-là puisse entrer en vigueur le 1er janvier. C'est-à-dire dès qu'elle est en vigueur, elle doit être aussi quoi exécutée. Mais pour son exécution, il faut que le ministre du Budget signe la circulaire dont j'ai parlé. Mais cette circulaire-là, elle est souvent signée plus tard, 2 semaines après, 3 semaines après. Nous estimons que c'est une pratique qui est en marge de la loi et contre laquelle il faut réagir. Donc c'est pour cela que nous avons pris la parole aujourd'hui par motion d'information pour interpeller le ministre du Budget au respect de ces principes d'annualité budgétaire, qu'il fasse de sorte que dès que la loi des finances est promulguée, lui à son tour qu'il signe sa note sur le président Jonathan Sango, président de la Fondation Jonathan Sango, a lancé un message pour la Balikogno, surtout au Baïbi qui va aller membre, au va contribuer à qui depuis et Bandeli en voula, au la Fondation de Topé Baïbi, parce que membre était, base un message pour permettre le 22 décembre avec impact dans l'idéologie. Merci beaucoup, peuple congolais, Banayakin, de partout, Esika, Bozo Landangai, Ngai de Konabino, président du conseil d'administration et la Fondation Jonathan Sango. Président initiateur, na Yebisa Kabino, Tango Toyaki ko présenté Fondation Oyo, Tolobaki ete Toye Pona Social Yamboka. Voma pona bino nyonso oyo boza kolanda ngai na pesi bino rendez-vous le 22 décembre ekozala na 13h na commune ya Matete, quartier Vitamine 1 numéro 11. Référence ce que oye okomona otuni kaka rond-point Musuja. À partir à rond-point Musuja, ce qui otuni numéro 11 bakolakisa yo oyende okokuta biso Fondation Jonathan Sango na cérémonie ya partage de vivres avec bandeko nyonso tu oyo bandimaki kotambola na biso uta le 1er janvier 2024. Na sengi la bino bandeko mususu bozalaki ko hésiter, bozalaki kondimate, Fondation Jonathan Sango eye eza kosala aventure te. Tozande na posa ya contribuer pour Namboka na biso, les social de notre Congo, les social de notre Congo. Ndenge bakonzi, baza kobunda. Biso pe tolobi, ata soki tozui, nanu chance, ya koma bisika esengi to pesa, makanisi na biso te, mais to pense, to pesa oya biso makanisi na nzela ya etando eke. Yango wana présence na biso eza awa. Na sengi biso nyonso to se retrouver le 22 décembre et ensemble biso nyonso ndenge na lobaki pona yo mutu ya tembe yaka le 22 décembre na 13h okokuta Fondation Jonathan Sango bimona meso yo moko mona na misu après okende pe kopanza Sango. Fondation Jonathan Sango etikali maboko ya kofungwama pona ndeko nyonso tu oyo alingi kokota kokoma membre comme oya lingi à travers Fondation Jonathan Sango misala na yo eyebana tozawana pona yango vraiment mingi ya kolobate to sengi bino to pesi bino d'abord merci pona ta oyo bino bo permetaki ko pesa biso pona kolanda biso na oyo nyonso tu toza kosala na yo na ngai to kosala ke Congo ezala Congo ya valeur. Le social du Congolais doit être changé par nous-mêmes les Congolais.
Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse la ville de Kinshasa, que Dieu bénisse la commune de Matete, que Dieu bénisse la fondation Jonathan Sambou. Merci. Na oyo etali décentralisation boye bake ba conseil communal bakani ko sala sitting mokolo ya mardi liboso ya primature pour la ko exiger les fou si topé émolument na bango pe bako suka te bako réclamer encore beaucoup plus na o etali vraiment beaucoup plus cadre de collaboration entre bango na ba bourgmestre mais la cadre de rappel c'est boye bake depuis ba conseil communal bazala ka voter le 20 décembre 2023 qui no moya lelo na batika ko zota inventer la côté ya gouvernement république démocratique du Congo tozo pour écrit de Mateta. Les communaux de la RDC, nous sommes aujourd'hui ici au ministère de l'Intérieur, siège de la décentralisation, pour annoncer à l'opinion nationale que les conseillers communaux de la RDC organiseront un sit-in d'envergure ce mardi 10 décembre devant la primature, les cabinets de travail de son Excellence Madame la Première ministre, et en province devant les cabinets de travail des gouverneurs des provinces, pour manifester et démontrer à la face du monde notre mécontentement quant à la non-prise en compte du télégramme du 7 septembre signé par le ministère de l'Intérieur, obligeant aux gouverneurs des provinces d'harmoniser les cadres de travail entre les bourgmestres de communes et les conseillers communaux, d'autre part, ainsi que la prise en charge des conseillers communaux. Les conseillers communaux de la RDC vont totaliser d'ici le 20 décembre une année depuis que le peuple congolais nous a donné confiance pour redorer l'image de nos communes en suivant la volonté politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de développer les Congo à la base. Mais chose grave et étonnante est de constater que le gouvernement de la République, malgré les mesures prises, les conseillers communaux restent toujours dans cette situation de précarité sans précédent. Nous déclarons ceci. Si le gouvernement de la République ne parvient pas à répondre à nos deux exigences les plus légitimes, dont l'harmonisation du cadre de travail et la prise en charge, les 915 conseillers communaux de la République se verront dans l'obligation de demander avec nos hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de retirer la confiance au gouvernement souminois pour manque de résultats efficace dans la question de la décentralisation. Ce qui ont un problème purement spirituel, physique, en tout cas, qui m'embangue pas les grands chefs coutumiers, Ibrahim Cham, c'est autrement dit, plan, au cause de solution dans les bako qu'on a time qui eux permettre aux Kimia, n'a bon mon inauto là élément aussi dit encore à Benjamin Kilunga. Mbote nabino bae bo mesana kolanda ngai pe na bae oyo bazuli baku ya kolanda ngai pona mbala ya sika. Eza ngai le coutumier suprême, le coutumier de la nation, Mala Ibrahim Shams, autrement dit Baplan. Nayoko pesa bino merci, bae oyo ba pesa ngai confiance. Pe nayoko lendisa bae oyo nan bazuli baku ya kokuta na ngai te, toko ya koluka ngai te. Na yango na sengi na bino nyonso bozana ba problème o etali ya spiritualité. Boya na bokasite ya bakoko na ngai boko témoigner lo lenge kaka baninga mususu bazoye bako témoigner. Alors na bokasi ya bakoko na biso o to bengi na pouvoir ancestral. Nde tozoye bako sungelango lokola ba problème o to bengi retour d'aversion. Retour d'aversion bisika oyo kimia ezalité entre mwasi na mobali. Ezala mwasi aboyi mobali to mobali aboyi mwasi ne tozoye bako sangisa yango. Na o babengi na kati ya problème financier. Na kati ya problème financier, ba o bazo entreprendre, ba entrepreneur ne tozoye bako sunga bango, comment est-ce que ba bako avancer na ba faire na bango. Alors tozo pesa pouvoir, il y a domination, il y a réussite, il y a succès. Il y a art nyonso aux ala musicien, aux ala côté ya théâtre, cinéma, aux ala joueur, tozoye bako tombola mutu na ndenge oyoye alingeli. Tozali koyamba mikolo nyonso. Pona bino bae bozuli baku ya kolanda nga ya mbala ya sika. Numéro nanga eza affiché wana
une fois au contacter nga appel WhatsApp ou normal okoyeba kozwanga bisika oyo nga nazali 400 kuluna bazali déjà kokangama pona bisala la bango ya mabenyo so esalami na cadre ya opération Ndobo eza pona ko neutraliser kokanga bakuluna topé bato ya misala mabe pona kotinda bango devant ba juge po basaba ba répondre na ba acte na bango devant mibeko ya mboka toza élément aussi encore Benjamin Kilunga. Mwana ya Congo boyebake opération Ndobo eza déjà na terrain ezala ki lancé n'avait pas bien intérieur ezawala po na kokanga batu nyonso ya misala mabe lokola bakuluna kosinda bango liboso ya ba juge boyebake ebosi déjà mbuma kitoko ya kokanga plus de 400 bandits urbains donc bakuluna oyo la police auti kosa bango maboko awa na ville province ya Kinshasa bondi melangai ke nyonso elekanaki na nsima ya bouclage moko spécial oyo ezalaki organisé na ba district ebele ya capitale ba présumé bandi oyo bauti kozala présenté epai na ye moko le commissaire provincial ya la police epai ya VP bien intérieur mwana mboka Jacquemin Chabani. D'après le général Blaise Kilibalimba des soldats pe oyo basala vol main armée bazape na kati na bango alobi ke bango nyonso bakozala juge na ba audience moko foraine oyo ekozala organisé kalaté asegi pe la population balemba te po ba continuer ko dénoncer partout oyo bayebi ke bakuluna bazali kobatama na ba avenue na ba rue na banda kupo bakanga bango bakende kosala musala la angenga kaka la présentation oyo boyebake babimisaki pe ba arme blanche ya ndenge na ndenge oyo bakuluna na babandi oyo bamesala kosala nango ba opération yango pe biso tobetisika kambonda. La cadre toujours ya sécurité boyebake le commandant Patrick Jipiarando Mikolo oyo baza kobenga ye le roi de la paix la population ya Masina quartier dépôt la kokanga bakulu na pe ko silisa bana ya pas d'atopé bato o banyokola la population ya Masina en tout cas boni maintenant que tout a tout présenter encore des criminels topé des kuluna o ba mesala ko sala ba désordre na commune ya Masina quartier dépôt dans élément au signé Benjamin Kilunga. Nekonanga ya Congo likambo ya insécurité na commune ya Masina mingi quartier de boyebake ekomi kozwa solution à partir ya musala kitoko oyo le commandant Patrick Jipiarando bakisela l'homme de la paix ndenge bana ya Masina bakomi kobenga ye bondi melanga ke auti lisusu kosala musala kitoko ya kokanga bakuluna oyo tope babandi oyo babesala konyoko la population surtout mingi na point chaud ya Kingunda oyo ezala commune Masina quartier 2 botala bana oyo mibale ndenge babebisa banzoto na bango na ba tatouage moko kutu babenga kai na kombo ya lipapu po asala baboloko ndenge na ndenge mais tout oyo azwami lisusu oyo mususu suka na moyibi en tout cas yebake ata obombi telefone wapi ye akodécouvrir yango pe akoyiba yango bino moko boyo kanenge nini mbonda ebetamaki so na pesa bino merci parce que la musaki toko bozo ede biso tant to benga kabino bokitaka mbangu pour kotala ben individu bazonyokola peuple congolais. D'abord nous allons remercier inspecteur provincial ville de Kinshasa moi na mboka le général Blaise Kilimbalimba force de frappe na ko remercier commandant district na biso colonel Mbusa na courage na morale pour azopesa commandant ya chef na biso la Lwangu mal à l'aise apesa nga metindo tango atenga na souciatia na Kingunda lobi na pesi yo souciato na yo ka kimi ekoti na exécuter ordre mo kontina ngai musaki to yango police azo sala 24 sur 24 to landa bano ozo mono premier bandio l'individu bazo nyoko la Kingunda pesa bango ke 10 par an nenga ya wa place na bango ezate donc bango musana na bango ezali kobotola bapada kobotola population biloko ndeto tie bango maboko population pe na ngambo na ye basepela musala kitoko oyo basangi kaka bana oyo bazala transférer la justice pe bakende angenga po en tout cas balembisi population la police a malamu pour sécurité les cas à kobotola kokata mais le quoi la police est comme quand même moi qui me côté surtout place là ko kanga ba moto kobotola kokata donc aizaki donc bien mais depuis la police est comme ça musaba osala qui m'a vraiment côté de ces pays boy maman boti kuluna bo panyo ko la ka ba teza mabe maman bo boti bate ya bana bango
batika osala mabe mpo somo asala mabe leta kangi donc leta kafasa mosala awa tokosenga kaka la population boyeba kokolabore kitoko na la police po na kodénonce bana oyo de manière que le commandant Patrick Jipiarando asala musala kitoko po atia kimia kaka ndenge bobengi l'homme de la paix yango pe biso topetisika kambonda 12 ans ya mariage ya le coordonnateur traditionnel ya Teke Umbukin est le grand chef coutumier Patrick Moloni Mouke Elongo na mama Gisèle Moloni Kamwanja bondi melangake bato ko sala 12 ans la bango ko sala anniversaire moko munene o elekalaki avec impact na idéologie deva ba invité des marques au bazalaki na esika wana boye ba réception mo kitoko esalemaki pe nyonso elekalaki toujours na sous couverture ya mbonda école magazine d'actualité tout dans élément o écrit mateta a proposé le biso ba image signée Benjamin Kilunga. Bakokisi 12 ans de mariage na bango avec impact na idéologie ndekolanga ya Congo boko tuna ngai ezali bango banani boyebake couple ya le coordonnateur traditionnel ya Teke Umbu Kin Est le grand chef coutumier Patrick Moloni elongo na la distinguée première dame na ye Mama Gisèle Kamwanya bakokisaki 12 ans na bango elekalaki kitoko liboso ya ba invité de marque oyo boza komona ebele bino moko botala couple oyo ndenge bavandi bondimela ngai ke 12 ans d'existence ya mariage na bango en tout cas fête mo kitoko oyo bato bayaki ebele kolia komela pe musique traditionnelle Teke Umbu ebetamaki kitoko. Et bon, tango et komaki na modération, les deux jeux valables, ya magazine Mbonda Ekolo, aleka kili bosopo, modération et salama kitoko avec impact na idéologie. Maman ko na bisika o de zoami parce que toi awa pona kuvanda kana semote, kuvanda bivanda la mwanzate mais toi kuvanda pona kopesa lokumu esengo na couple moko boye oyo yo na ngai toyebi. Na oyo etali présentation ya le couple Patrick Moloni bondi melangai ke mwana mboka merveille asalaki yango kitoko pe ba présentaki ba couple oyo bango ba parena avec impact na idéologie boyebake tour à tour ba témoignage epesamaki ya encouragement lokola ya honorable Pasi Mazowa akitaki wana po apesa bango moral moko ya kitoko. Avec le temps que nous courons aux plus de 10 ans, il y a stabilité. Et ça dit facilité, bandego to bala to yebi. Ngonga ekomi tango ya kofongola champagne bondi melangai ke e fongo mari kitoko devant population o bazalaki wana en tout cas ba melaki yango po na kopesa honneur na 12 ans de mariage na bango. Le grand chef coutumier, coordonnateur Teke Umbu Kin Est, le chef Patrick Moloni, aïe au bâté pour Azo Zéro. Tu bandaki na passe, tu l'as na l'époque en Ndabunanga. Marqué, maman nanga kenda, parfois, moi c'est nanga gâté na maman nanga. Il a le tout conseil, libala, ezagelo kwa passe, si souka nango nzamba pa molabino. Bolinga mibali tekaka po azana nyonso biso tobanda na vie ya souffrance tobandi na vie ya kolala na liputa na tala lelo ndenge nzambe apamboli biso bondi melangai ke nyonso elekalaki avec impact na idéologie taba ngulu ngombe nyonso ekufaki kitoko population baliaki basepelaki bameli kitoko na dernière minute cadeau pe surprise oyo bana babongisaki po na baparent na bango ezalaki wana bino moko botane bafongoli yango basouffle bougie en tout cas boyebake batu bale gato na esengo nyonso nyonso oyo eza kolakisa bolingo ya kitoko babandelaki yango na ngonga ya pasi pe en tout cas komaintenir bolingo ya boye ezali kaka oyo Nzambe aponi biso pe Mbonda Ekolo to souhaite bango kaka bamoka ko swa yango pe to betisi kaka Mbonda.
Na cadre toujours ya ba activité o etalité ke umbu ya vie province ya Kinshasa boye bake maître Mpasi Mazowa Ozali actuellement secrétaire exécutif adjoint au gouvernement provincial ya ville ya Kinshasa a outi ko lancer message moko pour la communauté teke umbu en général pour l'activité o ezali prévu ya le 22 décembre 2024 pe a féliciter les cordons traditionnels ya teke umbu kin est mona mboka Patrick Moloni Muke ya village ya Tolinga na tonda élément au signé Benjamin Kilunga. Zali ko célébrer 12e anniversaire ya couple naye oyo azalaka na maman Gisèle Moloni Kambo et pesi biso esengo apesa biso invitation obinde ko na biso akokisi 12e année ya couple naye il faut toya to célébrer ensemble yango toyaki ya mibale ayebisa biso par rapport ya ndenga lingi a s'impliquer pour que biso bandeko na ye oyo nzambe a élevé plutôt à travers ma nomination au tozwaki notamment moi-même comme secrétaire exécutif adjoint au gouvernement provincial ya Kinshasa na ndeko na biso Jean Mukwala Bateke oyo par ordonnance présidentielle il a pris à son excellence monsieur le président de la République à nommer comme secrétaire général ya Sénat alobi par rapport à ma nomination wana ngai nazande ko na bino nazala ngana ngo ebelete mena oya muke nazala ngo na lingi bandeko na biso nyonso bateke bandeko na biso nyonso baumbu to recevoir bino auto honorer bino parce que ça se fait quand même ça s'honore donc il faut honorer bino dans ma solo to yi poto sola ngwana encore une fois félicitations d'abord pour na 12e anniversaire ya existence ya couple na ya chef Patrick Moloni. Deuxièmement, ndenga ndimi, oyebi ke toana ba période ba décembre, mutu andima azwa charge a louer salle na mbongo na ye, a futela batu ba transport, a somba masanga, a somba ya kolia na mois de décembre, na ba période tozo traverser eza facilité. Alors, chef Patrick Moloni andimi, à moins que tozala mutema mabe, à moins que tozala na haine, auto féliciter été. Voilà pourquoi tozo benga ba umbu nyonso na bateke nyonso bandeko na biso tokozala wana même na 12e anniversaire awa bino mo bomoni orchestre beti zaka orchestre groupe folklorique teke. Donc pour dire que nga personnellement ça m'a marqué na ndima ite na okuta bongo na ye na manifestation na ko banda 18h 21h yango yo groupe folklorique teke ka mutezo beti. Alors, la vie, non. C'est un rassembleur. Et ça, l'ingay bien. Encore une fois, toujours, c'est la bande de connexion sur Bateke, bande de connexion sur Baumbu, honorable Nabiso, Bisono sur notable, tout coûte dans le 22. Otoye, n'engeni manifestation na iroleka. Teke ou muzelo komoko, tous les moutons azalana et loko to sala, c'est pour l'intérêt de la communauté. En tout cas, pour na yango, c'est pour na mutu nyonso. Ce que oza contre yango c'est oza kati ya communauté te o eza intérêt ya communauté eloko na baksa eza te c'est chef nanga oyo azali sur les séances à lobby yango ka continuer o ngala bika ka mutu nyonso chef coutumier nyonso azala ba notable ba chef groupement na biso ba chef coutumier tout bana na biso oyo ba umbu ba teke tout bazala. C'est ça le message ya mwana. Na ba page rose boye bakia bakisi vula moko kati ba vula onzambe apesa ye nani mwana mboka ndeko Samuel Bouke coordonnateur ya magazine to sembola en tout cas une année de plus ça s'est fait en tout cas boye bakia kolia komela champagne en tout cas zo melama agogo donc biso pe mbonda école te souhaiter ba joyeux anniversaire. Yepe abakisi vula mo kati bamvula oba pesa ye mama Ani Kasongo mama malamu mama motema kitoko bondi bena kelelo ezali vraiment kolia komela en tout cas la compte Benjamin Kilunga ozali moko ya monda école magazine d'actualité to souhaiter maman Ani Kasongo ba bon anniversaire. Bonjour, c'est que rappel des titres. National ba aussi ko proroger encore une fois de plus état de siège pour la province de Kola et Ituri pena non qui plus pour le élément ba conseil communal basa déterminer concernant la sitting la primature pour la exiger en tout cas les foot na bango boy ba bon élément oya 12e topé 12 ans anniversaire ya couple Moloni Muke Patrick le grand chef coutumier topé coordonnateur ya Teke Umbu et le roi maman Gisèle Moloni Kamona avec impact na idéologie.
Avant de boucler complètement édition sur mon collègue, on a allé avec impact et idéologie. Si ma caméra, Misala Kitoko, il y a Benjamin Kilunga et le Mona Wilfried Samba, réalisation de montage, il y a ingénieur écrit de Matetanga, allé toujours dans le cadre, il y a présentation, aussi ma édition de manière que bon, ça va élément avec impact et idéologie. Mais, vous continuez toujours à s'abonner massivement à la chaîne YouTube de mon école officielle et en plus, vous pouvez avoir confiance, il y a activité la vidéo couvrir à tout moment et surtout dans le mois de décembre, tout le mois de janvier en tout cas, activité est belle, vous avez toujours une bonne école, numéro vous pouvez couvrir professionnellement de manière que et la chaîne de télévision est belle, vous avez toujours partenaire Nabiso. Ce collègue à Zongité, donc la prochainement, Naba édition sur Moussou Yassika, je vous aime beaucoup plus, bye.